Pendant ces 20 ans, Sankara Boti a Kolisibana aux toujours Nawera. Mais nous avons vu comment d'autres musiciens, tels que Wera Kangarabatou, Wera a des fétiches chez Kangarabatou. Tout le monde le sait récemment, Olivier, qui est resté en Europe, il a aussi dit des choses autour de Wera. Mais toi qui as vécu longtemps avec Wera, toi qui as vu venir tous ces gens. Nzambe abimisanga kuna par rapport ya makambo wana ya le mal là. Le mal là se cache na niveau moko okomona ngoti. Po lelo soki mutayo kanga Wera ndoki. Wera oyo to mati ba avion. Très bien. Wera oyo to sombi ba mapango. Très bien. Wera opo ba yeba biso lelo Wera. Wera o passeport a liboso Wera. Wera o asali ke lelo biso boti na ba poto. Non, Lobesso, moi je suis journaliste. Voilà. Autant que Lobesso. Tanga longwa bo mona botan internet bo beta kombo na ye ake na mbandaka. Omona ndenge cérémonie banganga ba ola tsaye ba biloko. Eza na internet. C'est un garçon lingi kisi mingi. De c'est un garçon lelo na minute oponanga na website ka lukelunga nzambe. Bokenda ba poto, bosomba ba voiture, bozana basi, bozana babana, boyebani, afula talate, wera wana o lelo baloba bimisa bane belé. So totali ba papa luambo tokocha wera. Bosiko kindoki na wana vomendo ya bongo. Lelo batu oyo bakoya loba msuma kambu ya wenge. Il faut batu bakolo bango fo ocha batu bakolo beza pena yoka kolela ya bana. Omoni première promotion. Mais si bato ezake ba na 40e génération. O ba benga bango ba soda mulongo. Ba ba mbolombolo bazwaki gradité na wenge. Ce sont des mbolombolo. Donc on a bena bato yo donc teni na bango etikala ozana. On ba 40e génération. Bato bako yoka ku bango te. Po za na bato musuba yebi ku tu bango te. Et puis lelo yebango ke muto ya banda okanga batundoki. C'est que côté bagenda simba bakisi na bango nyonso simbati. Ça c'est la Bible, ça c'est ancestral. Justement, t'es tout seul là. Tout le monde Soto nga sengi ngai. Ah, Papi. Tiens là. Parce que mon banque ça, là, il y a un cercle. Non, c'est ndenge. Je peux m'ta beaucoup côté. Balycée balingi kisi lokola ya maison me bazalaki te. C'est pas vrai. Si. Siko bate belé na la samba to zaki wana mona pena bana mibale ba bunda bokansi ba wela mbongo ba wela musicien. Oh. Si. Mais vous mona makambe belé. On dit na conseil beta bo nia wa sota ache mutu manzaka. Oh. Wera bime bino banoyo biso beti miziki ya sankisi. Bino boye miziki ya kisi makasi pourquoi? Une question peut se poser aussi. Baba banoyo balinga kisi mingi. Ba miziki ya kisi ba bwakani ba maladi. Ba bwakani ya niveau ko sakana te so ba misem so ka lobby boy voizo bimate. Au moins na bwakeli o nanyo. Ngai c'est toi. Ndé makambo na oloba. Parce que selon histoire, selon plan ya monde na ndenge nazalaki na groupe wana na ngana bimate. Donc nangaki na banga bakundanga na kati ya groupe wana pe li solo ebeta makake bazaki na soliste moko tout ça banda ko beta danger en fait histoire ezalaka bongo mais ça va permettre aussi ça na epsa bino da muta suka na lobela ke zake ke watanabe oyo ngana lobaka o to etikali bako sala makamna bango ti ba aussi ça na lobari na kosola te pona na tango fula bango te IGF siko IGF ezwa na musique. Au moins déjà la lingette sili sa makamnyo so mi de morote IGF à musique. Ndenga siko morote zo ya IGF à musique à Congo. Morote. Et yé pena siko pour contrôler banani baso kosa. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la RTG à la chaîne internationale, la RTG à World. Bienvenue à cette émission Zamba Zamba. Ce soir, nous aurons bien sûr comme
Invité dans cette émission, Sankara Dekunta Wewa, c'est porte-parole international qui s'appelle les domestiques riches, ensemble avec lui pendant 50 minutes. On va essayer bien sûr de parler de tout ce qui a trait bien sûr à Werason et au groupe Wenge Musica mise en mer, parce qu'il y a beaucoup de productions sur le plan international concernant Werason et sur le plan aussi national et local. Aussi, nous allons parler de lui-même, Sankara Dekunta, qui est aujourd'hui une personnalité, parce qu'il effectue les voyages à travers l'Afrique et le monde. Il est aujourd'hui ambassadeur de la jeunesse congolaise. Avec lui, nous aurons bien sûr de la matière ce soir dans cette émission Zamba Zamba. Sans plus tarder, je vais devoir donc saluer mon invité. Je vais bien sûr continuer à donner les programmes concernant Werason et les contenus de cette émission. Sankara Dekunta Wewa, domestique riche, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les fanatiques de Werason, le roi de la forêt. En tout cas, la Pessibino Bambote. Et puis, Togoya Pesana nous joyeux anniversaire na Mokonza Mboka. Oyo Lelo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, joyeux anniversaire nae. Et puis, nazana gâteau na somba il faut na kotika ngo. Pour que la présidence. Il faut na kotika na présidence. Ils appellent la bougie na koma ipe komba Mokonza Mboka. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que Tika gâteau? Parce que mon Konzambo, quand on ne les voit pas comme ça, il y a une démarche qui est déjà entreprise pour que Tika gâteau. On a Tika gâteau parce que mon Konzambo, président a biso anniversaire. Donc, il faut que Tika gâteau parce que na minute en tout cas plein de bonnes choses. Et tu vois que azana charge mingi na mboka, mais en tout cas nzamba PC so azolinga ebele pour na souci azarango ya Congo. Ya to baki to pesa vraiment Konzamboka ba joyeux anniversaire na ye. Et puis tout le monde qui fête l'équipe bien, bah wenga ensemble ba betaki et ça livre vraiment bien. En tout cas merci beaucoup na batunyo so bazo soutenir Congo, surtout na ba prière ba sali nzambe. En tout cas to pesi batunyo so vraiment to na mboka la biso ka yango. To na mboka msute ba opesa biso après. Donc en tout cas to faki to pesa Mokonzamboka ba joyeux anniversaire na ye, puis to pesipe en tout cas merci na maman azo simba Mokonzamboka, maman na biso la première dame, maman Denise Nyakero. Donc voilà. Merci Sankara Dekunta Wewa. En tout cas, je pense qu'avec toi, nous aurons de la matière ce soir. Que Sankara, c'est un bon parleur. Donc, Botala, Zamba Zamba, tchak télécommande mon panzi parce que Sankara a des choses à nous dire ce soir, fidèles téléspectateurs. Grand merci, bien sûr, à la Fondation Pouloussi Eka Hugues qui assure le sponsoring de cette émission. Zamba Zamba, je pense que vous êtes en train de découvrir, en tout cas, ces logos de la Fondation Pouloussi Eka Hugues, de maître Hugues Pouloussi. Tout est possible. L'homme qui rend, en tout cas, le droit comme il se doit, parce que c'est un grand maître avocat, un grand défenseur de droit, maître Hugues Eka Pouloussi, ensemble avec sa fondation. Ils sont donc en train de soutenir cette émission Zamba Zamba. Merci, merci, merci infiniment. La Fondation Pouloussi Eka Hugues pour votre soutien indélébile dans cette émission Zamba Zamba. Aussi grand merci à l'homme qu'on appelle le boss Steve Lufalanka, l'héritier du trône qui suit cette émission à Kamfunfu, et total respect à l'homme qu'on appelle aussi Anissé Lukunga Kaza Japao. Rendez-vous Nabaf, les fidèles téléspectateurs. Le programme de Wenge Musica Maison Mère, c'est avec Sankara Dekunta parce que la matière, elle est tellement abondante. Mais mention spéciale au PDG Richard Majeko Komba, 3 fois boss, ces grands mécènes et producteurs de la musique congolaise, qui est en train bien sûr d'aider les musiciens à œuvrer sur la scène nationale et particulièrement à Werason, parce que les 8 et les 9, les 8 nous serons donc à Kassangoulou et les 9 nous serons à Hollywood Plaza, toujours pour les comptes du PDG Richard Majeko Komba sur ces plateaux Sankara Dekunta. Sankara. Ouais, en tout cas, on a profité de ça ya ba Congo, en tout cas Congo central. Boy bage Werason roi de la forêt le 8 juillet. Toza bongo na kati ya Kasangulu do bomoni waneze bandeli ya ba Congo. Déjà le roi porte na biso ya bane Congo. Ponga na mwana mbanzangungu donc take
natif ya Bakongo le bana banzangungu do boye bake Kasangulu do to bengisi banda mwanda boya le 8 juillet donc batu nyonso boya komona Wera son droit de la forêt abete la bino parce que après idio fa boye bika tanto na bandundu na ndenge ya fondation Eka Ig Pulusi maître Ig Pulusi o memaka biso idio fa plein à craquer bo mona donc nano salamate ba plan de ngwana boyebi déjà tanto mona bandundu tozo mona mbala moko Anderson Yimbi o asimba gikwiti donc yango moni tolobi tolongo esko bandundu to beta na Kasangulu le 8. En tout cas, on a un contrat signé et pas Yemoko Maître Junior Katakata. Na PDG Richard Majeko, le seul producteur en Afrique. Voilà. Donc voilà, il y a un moment bana Kasangulu boyba le 8 tozawana et puis Tobo Sanate rendez-vous ma kasi tozana ngoza le 26 août. Le 26 août, wanande toke to matia vient na trésor lumière. Voilà. Toke ko beta na Grande-Bretagne na Londres. Boyebi concert to beta ki ba image kala mingi te to bike Michael Chio ako chango. Donc des gars tant to kendaki Londres to wuti ban na Londres ba leli ba mona spectacle wana rien à voir. Boyebi ka ezalaki invitation ya Yemoko roi. Hein, roi Penza, donc roi d'Angleterre. En illustration, c'est ça, c'est ça. Tu Roi vas nous expliquer. En fait, ça y est, dans le contexte, Nini concert au Sankara de Kunta, toi qui étais sur place, mais quand vous expliquez, Bisso, ça c'était un concert privé, mais un concert, il n'y avait pas beaucoup de gens. Ça y est, privé, c'était comment? Expliquez, Bisso, péripéties, il y a concert. En tout cas, concert, tu as droit à côté. Parce que ça y est, concert, mon invitation à roi. Mon temps roi, à qui couronne, et tombe à Pessier Penza, qui a commis roi. Il fallait que Suko a invité tout le monde entier. Tous les gens président de la République, tous les sénateur, tous les même représenté Congo, représenté par Yemoko, son excellence Mbosso Koudiakwanga, au président de la chambre basse. En tout cas, Kendaki, au monde Penaki, Azagi représenté, a représenté le Congo. Donc, le président de la et puis il artiste. On a artiste parmi les artistes, on a dans le monde entier. Et ça a été son droit de la forêt parce que roi a été fanatique à Wera. Azali ngaminga solo la bien alinge bakibwisa pipa surtout malewa wana pena za robina kitakatina se donc ezelo moko ba koli nango moni na ba palais royal omona ke batala Wera et puis Wera azaki invité par muninga na roi donc roi a invité les rois de la forêt ya moni to kendaki kuna na kati à Londres Boato wana bomona na kati ezaki plus ba ambassadeur na ba ambassadeur et puis na famille royale o bazalaki wana kati ba fandaki en tout cas ezaki vraiment loko moko ba invitation moko vraiment pour na ba grande personnalité o bayaki wana en tout cas yango moni to betaki bozomona ke no to fandi wana mutu moya koma wana kutezati yango moni Wera seul roi de la forêt atalaki abi en tout cas nde tozaboye to go betela kaka roi te lokola pe bana Grande-Bretagne bana ya Royaume-Uni esika komba ebanda ba levaki pe suspension oyo ba pesaka biso embargo o ba pesaka ba musicien ba longolaki yango ba bien en tout cas Wera son musique ezongi na Londres lokola biso muto banda makambo combattant biso pe muto tozongisi musique yo ba zongisi sko musique nde ba zongisi musique yango esali kende tozaboye en tout cas le 26 août tozokende sikoyo avec équipe complet au tozo beta na salle ya 2700 personnes donc 2700 places assises so ba longolika ba kiti en tout cas to komi na ba 6000 ba 5000 ouais tu atteindre niveau ya ba Zénith non ouais tu atteindre niveau ba Zénith donc la salle moka munene na bi kem sous salle wana zo gangote mais en tout cas na bi que je pense que na illustration tu akoko illustrer biso salle zali voilà donc salle wana eza tellement salle munene eza salle oyo Michael Jackson alingaka beta mais dommage ayako kufa donc eza vraiment eloko moko boyeba ke tozokende ko représenter mboka tozokende ko beta le 26 août oyo en tout cas bana poto nyonso ba vacancier batu nyonso oyo boyebi pena ke bo travailler trop siko pendant les vacances le 26 août rendez-vous to bengisi bino na kati à Londres na salle wana bozomona déjà donc ezala makasi trop en tout cas ba billet nde toza boye déjà ba bengi biso ba billet tikali so mingi te po bato ba weleli tellement ba billet et puis omoni na Londres et puis na concert auto betaki tellement ba autorité bazaki tellement makasi ba bino spectacle gabona to monate très bien bobi Wera sur le plan spectacle en tout cas sans concurrent donc ezakutu na Congo te mais na Afrique na monde omoni lelo soki totali ba spectacle ba Michael Jackson na sala zaka na mutu moko da bangeza Wera siko bien na état sportif pour la muka tonga bandi sili kotioka bo 9000 azo pe mate
mapata ya Noël ya kolia po alingi sport mingi siko yango mona so azana kati ya podium alembaka te abeti pena donc ba pompage moko d'autant to beti wana mindele babi mais oyo nani azolemba te ase dropé o nani po moni drop eza mingi na ndenge ba sportif oko ba bato bakimaka bambango ba joueur na ba catcher mususu omonaka ba américain ba se dropaka yango mona azosala makambo azolemba te siko wera sikoyo ase dropa naturel zoka mikungu ekota na badindi na misili do epesa lisusu fox yango moni en tout cas tozokende au grand complet bakomona bamisie na bango toza pe da to bandi répétition donc na ebisi préparatif à makasi donc ils déjà nde to bandango 8h to bandi déjà mona bamisie ba jeune prière te me mutakolia zate pona ko kimisa ba Grèce jona ko tunana lingaka mekali ya fufu dinara alingali ya fufu hey stop keba kakola linga meka gato eza etika donc tozo banda 8h ti to koma heure moko ba 15h repos ba melika ba mai ba leblo moi léger to continuer sur 23h et wana nde siko muni ale mbala mo service traiteur et service traiteur et po Amadou Chabi le producteur opena sangisa ba wenge o le lazo sala rumba forever o pena zo sentir a yembisa ba mission nyonso a Congo donc il faut qu'on dimaye ozo sentir que non abi me wera eza nengeni donc eza ba biloko moko même maître ik Poulos alobi a ozala pe na Londres donc na bengisi batu nyonso na ebi ke ambassade pe oyo ya Londres ya Grande-Bretagne ba ko pesa ba visa donc banga na bino te batu sala démarche. Très bien. Bon, ça, la démarche. Alors, il y a des gens ici, Moutago qui est payé à cette démarche d'ailleurs, réseau à Pessin ambassade, n'a qu'à hôtel à concert à Ouera Zupe Visa. Mais ça libre, bison de toi, bah, ça, la démarche administrative. Au moins, on a moutou fa pesa moutumbon, on peut aller magamba poto. Nous avons yomo peu comme ça, la magamba poto. Très bien. Et quelles sont les pièces à fournir? Babandi, il faut pesa bo, pesi bo, sali bo, réseau à voyage, non. Réseau à voyage, n'a qu'à le spectacle. Pourquoi tu me souviens voyager à côté de la Barça na Real? Na Real, oui. Tu me souviens voyager à côté de la Paris Saint-Germain? Très bien. Toi aussi, aux autres langues, voyager pour côté de la concert à Ouera. Donc, ils ont biloko mogo, na côté de l'ambassade des États-Unis, na moni mutu batuni réseau habité na côté la Pierre Tombali ya Michael Jackson. C'est une raison pour avoir visa. Très bien. Mais est-ce que mutu ko boule ko ta la Pierre Tombali ya Michael Jackson? Tu comprends? Donc, ils ont biloko mogo lelo, batuni so boye ba ke Londres wana eza ya koyinda makasi. En tout cas, ba billet déjà ba na Londres boye ba ke même quand il y a un grand producteur azali déjà un grand producteur azo bet sapson à Londres azali donc na ebisi bino que en tout cas spectacle les amakasi donc il te rozalate na ebi que totsika na moi quelques concerts et puis boye ba avant fin de l'année wande to na programme à France Belgique Allemagne Suisse pour to na tourner ya makasi to rozala vraiment te biso sko to voyageaka to la kaka souste ya moni batu ba mona biso to basutuki ba moni biso ka mbalamo na kata ya Londres même son excellence Didier Manzenga tuninga bime neni boye bisenga ite ngala bibo ezaki makamoko na ebisaki kaka ya papi mbuyi motema mama zozwanies na ebisaki ke tozo voyager voilà donc eza biloko moko en tout cas bana maison mère bozala déjà ko sepela boyebi we rasol rwanda forêt wana ezaki cadeau to pesa nanu batu pour écouter déjà Morote bimi voilà on va parler de Morote. Tout à l'heure, Sankara, des comptes, oui, tu nous as retracé ce qu'a été ces concerts de Londres. Et puis, au Pessibiso, déjà, oui, Rosala, concert, il y a le 26 août prochain à Londres. Alors, Sankara des comptes, Morote arrive. Morote Zaroya. Les albums, il y a Le Roi de la Forêt, Erason. Les albums, il y a Rubombate. Morote contenu, les anini, Sankara. Parce que, depuis un certain moment, on parle aussi que, Wenge, boye. Mais, Wera Yoki Petro, c'est quoi contenu album Morote? Wera déjà, et l'on a sepelane banda musique na sala monotonité. Au moment où bato badara zena makamso a sala so bloc adena. Au bomona bela featuring avec l'enfant. Très bien. Au moment où bato badara zena makamso ba mona malewa ba ivoire ba silika. Très bien. Au moment bato ba fanda ba mona bena bo zengaluke tutoke ba Congo. De Wera za mutu moko boya innovaka. Aza muta monotonité parce que lelo plagier comme trop la musique à Congo. Très bien. Bato ba koma kaka azu musique moko boya pauvre lombo pe soda ou bien avec la papa taboulay ba cheka ma kilelo. Mais normalement musique eza ngona te. Sko yango mona ka Wera alinga mingi so na yoka na fana Wera yoka ka musique amso zoka musique ba Zulu, azoka musique ba Indien, azoka musique ba Jamaïcain mais presse. Ndenge ni habite musique à Congo na ko yoka ngo susté parce que ça musique na biso. Biso mo mto sala kango. Mais lelo na mito na yoka musique plus ya bapa mais je na yoka azoka musique ba chinois ndesika na pika crise na bengi mapata nga bipekisa mbali no est-ce que so yoka makabazo yeba donc aza muto yo lelo Morote
ta on a fandi na kati ya studio na yoki nde wera na yoki biloko na kati na yoki nzembo Enoch Machozi na yoki nzembo Papi Machozi na yoki nzembo Serge Zima po batu bana kati ya banzembo bazali même David Mangaya PR Motema Fani Tshisekedi Mangaya ba Keve Kamuzuna Tete Beton na ebiso na fandi ngabi non rien à voir après moko bo habité na nesilité ayoko skotela nga skoda yoki Otto Silva na kati ya Kolwezi na yoki siko nzembo ya Joel Sebise tana yako fanda na yoki DG Costa Itangu na kati ya Kolwezi ngabi non makambe komi danger yango moni même son excellence Nicolas Kazadi argenté de la République c'est ngabi non wera c'est un artiste à féliciter pour musique ne tout banda ti lelo so landi ba CD to monaka innovation biloko asika Wera nous a fait à Bengiste Libiso Sec Bidens. Voilà. Je pense que mais quand tu es sur côté Sec Bidens, ça y est, mais tu va se poser ma question, mais Sec Bidens n'a pas les cachets de Wenge. Sec Bidens ne nous offre pas la musique à Wenge. Pourquoi la place à Sec Bidens, le roi de la foi, Robin Atale Makabate, à Robin Atale Moutois dans la touche à Wengete? Pourquoi appeler Sec Bidens? Werason a travaillé avec l'ingénieur rebelle. L'ingénieur Moussouto Rolo Bate, c'est un ingénieur Moro à Otagi Singapour. Mais c'est Maggie Ostoun. Très bien. Donc, à Zawana, à Yakiwana, il faut mon recherche à Enango. Werason a mon recherche. A travaillé à Fukuji. Très bien. A travaillé à Sec Bidens Monganga. Sec Bidens, ça a moutouté que a la musique moka à Salaka. On est à l'attaque noir blanc, à l'attaque rouge noir. Sec Bidens ça a standard. Au monde a pisse téléphone ils aura pisse nyonso. Très bien. Donc Sec Bidens ça salaka musique ya makasi. Lelo so moni Sec Bidens ça travaille na ba tuloko ba papa Wemba, personam. Ta ba musique ba papa Wemba ba sala. A travailler na ba grand musicien makasi même ba vient na biso ba Madilu personam. Sec Bidens ça travaille na nanité. Mais ba mama na biso ba Betty Masikini, ba maman Bilabel. Donc aza mutoyo tanga simba geloko rien à voir yango moni acoustique wera betaka toto kenaka ba période de confinement à Paris ezaki Sec Bidens muta réaliser gang donc Sec Bidens c'est grand arrangeur au lelo na Congo baza mingi te tant to mona ba vena biso ba Suzy Kaseya to mona ba vena biso ba Mike Munani to mona ba vena biso ba Sec Bidens ça parmi ba grand arrangeur au lelo Congo normalement pays fait foutaka ba vieux pour musique au sala wana tant na yoki musique Sec Bidens basalinga bi non rien à voir même honorable Christelle Vuanga asinga bi non Sec Bidens il est fort donc ça ba biloko yo lelo batu ba sepela déjà parce que wera so moni na morote makambo aye na ngona kati et puis ba style aye nango parce que na ko des fois les nyon sauter pour moi na Congo ba doit travailler à souster ba komaka ba luka ba ye ba po ba yiba parce que wera na studio wana akota na mutute talaka po album ba doit luka ba bi wera ko pesa na nzembo wera la kaka 140 nzembo. Mais ça c'est pas une façon c'est ça demande moko te demande te nga naza ko apprendre parce que ça fait non naza ko apprendre yo kanga s'il vous plaît wera la kinga nzemo ngam na boyi ngabi no prise sala na loko na yo moko nengo sala ki bwisa très bien on comprend donc wera son lelo na minute yo à part nenga sala ba ki bwisa pipa lelo morote apesi mutelo o mote mais akoyaka na ba mission azobimisa ba maya sika ba intervenir pour tona ba bon musicien oso yoki ba voix mais Londres kamwaki dans lelo na minute yo recrutement wera sali les équipes moko so ba bipe na Congo za la représenter mususu soki na Japon to memande maison mère donc wera so lelo a sali lo mo ya ye moko sikoyo ba style ebela kotisi na kati na ba recherche wera to ko fane to ke voyage mo banda bando tanga livre gabi mais ozotanga ni omono kotala bo azotanga synthétiser ayo ko la musique azoyekola ondo mso awera azotanga piano ngabi mais ozotanga bité omoni ko bête za problème te mais faut tanga ngo voilà que so ni ne goza agréable na so ni ne goza désagréable très bien donc aza mutu mo na recherche à côté ya omoni tout à l'heure tant lobi makaba aussi grand arrangeur il pouvait aussi venir hein nenga zana rien n'empêche pe nenga zana le quoi za ba surprise msu wera pas au travail na makaba mais to bombi moi le bezati donc wera son en tout cas boy ba ke ba arrangeur ezaka ka Sec Bidens te ala ba arrangeur tellement belé so na esibino monsieur Yungi Yang aza japonais. Yungi Yang aza japonais. Yes comme ta beta ba style musobo yoka neti musique mo bondie yango mte beta na lola.
Au moins la musique oyo ezalaka pena de ozoyoka pena saxo bimene oyo affaire. Mais tout ça c'est pour nous donner quoi? Tout ça parce que wera na kanda moroto oyo na ebisi bino ezeloko moko tango wera ko fanda pena nde tolobaka Serge Zima le boss nenga koyoka de ezeloko moko bato a Congo ba comprendre que wera son nde balobaka ke mutu akoti na mboka mo déjà babomi bato nyonso o musique penza o mone ikolala tellement babomi bato nyonso wera siko ko récupérer nde musique. Très bien. Siko ko récupérer musique wape paya bapaya po batu koma bokoma fanda musique a Congo penza kita non musique a Congo ekita ndeni to confondre te DJ mo boazu somo mutu mo ya Côte d'Ivoire abwaki cri ou bien mutu mo boazu somo ba Nigeria asalika a plaja non wera za muto de ba beta kazo beta non live net introduction to beta ya moro za live siko boyo ka pena siko yo kasonda atala kuna biso pena ako anime na kiluba Dega ya yo moni batu nyo ba wewa nyonso ba moto boza de ako sepela de leona minute animation na kiluba omoni depuis kala omona ke no Bill Clinton tango wera sona pesaka ba directive to akambala moko na Mujimaika nanga na kalula muninga baba eya mais lelo sikoyo kasonda na différence mususu. Très bien. So moni ma cri ya sali na kiluba yo moko fando bi non wera aza misiki yango moni lelo to koma na niveau moko même inspecteur Gilles Alingete hein Gilles Alingete IGF siko IGF ezwa na musique au moins de Gilles Alingete silisa makamnyo so mi de morote IGF a musique ndenga siko morote ezwa de IGF a musique a Congo morote et ye pena siko pour contrôler banani bazokosa. Très bien. Banani bazolo balukuta. Très bien. Banani bazwa na musique moi ko yemba ba bêtise. Très bien. Banani bazwa na musique moi lali sabatu dormez-vous sommet la matinée ndindendo te musique wala te donc IGF a musique a Congo morote ezwa donc yango moni wera sol rwanda forêt a comme na ba idéologie Gilles Alingete merci tellement tanga trop ana moi sa avocat Gilles Alingete siko wera son afandi siko moi cinéma pasteur ye moko siko wera son afandi habiter mikolo IGF morote morote IGF a musique bozala vraiment calme même les bons jinga au bas apesi commande pour batabraza ba pesi da ba commande mais morote na ebimité. Très bien. Et puis ya Willy etoka pesi commande ba bidon na ebiso ezako ya Willy ba Jeff Bokungulu ba DG Serge Ntikum et puis DG Cédric Lungu motema ya mama na DG Lungu. Voilà. Merci Sankara Dekuntawewa, en tout cas tu nous donnes des actualités très fiables. Mais maintenant à moi dans mon makambo za Olobama. Sankara, nous avons vu plus de 20 ans Sankara Dekunta depuis ta première émission où l'ataka Kasamoto ya munene les gars na munene depuis ta première émission na RTNT Tilelo Sankara Tikala toujours likolo level les tambusi au monde entier ça. Mais pendant ces 20 ans Sankara Boti a Kolisibana osara toujours na wera. Mais nous avons vu comment d'autres musiciens tel que l'ancien animateur Lobeso a celle va sortie médiatique en critiquant que Wera Kangiye, Wera Kangarabatu, Wera des fétiches chez Kangarabatu. Tout le monde le sait récemment, Olivier, qui est resté en Europe, il a aussi dit des choses autour de Wera. Mais toi qui as vécu longtemps avec Wera, toi qui as vu venir tous ces gens-là, dans mon légation en Nengwana, quelle analyse tu peux faire de tous ces gens qui parle comme ça de Wera Son, toi qui as connu Wera, qui a fait longtemps avec Wera plus que tout le monde. Oui, bien, le belo mongo, so na famille boana ndokibo boye, ke batu nyonso boza ba patron, ke batu nyonso bo voyageaka, ke batu nyonso boza na ba voiture, ke batu nyonso boza na vie ya bien. C'est gando ya gentil. Pour lelo soki mutayo kanga Wera ndoki. Wera oyo to mati ba avion. Très bien. Wera oyo to sombi ba mapango. Très bien. Wera opo ba yeba biso lelo wera. Wera o passeport a liboso wera. Wera o asali ke lelo biso boti na bapoto mwana kutu Samantha Monique yaki vacances. Et puis bazo ya sous vacances bango nyoso misato Sam Samantha Monique Samuel. Donc wera wana sikoso to kangendoki. Donc azan doki mobo ya gentil. Pourquoi wera wana asali ke ba mise nyoso banda okende poto. Bamsu basali ba 20, bamsu basali ba 30, bamsu basali ba 27, banda wenge panzana. Bokendaka ba poto, bosombaka ba voiture, bozana basi, bozana babana, boyebani, afula talate, wera wana o lelo baloba bimisa bane bele. So totali ba papa luambo tokocha wera. Bosiko kindoki na wana vomi ndoki ya bongo.
donc ngako na senga wera continuer suki ndoki ya bongo poza ndoki moko bozopesa bato vie dans un frère ndoki ya omoni bible esi biso nganga banganga ya nzambe au-dessus à toute chose ya nzambe donc au-dessus à nyonso ya wera lokwa wera zo dessus à tout le monde donc sikoyo ma miracle wera osala na ba vie na biso to longwa penda na ba dendo na kwanga to koma pena to mata niveau to longwa na ba 207 to bando sakana na avion to longwa pena na voyage mo ke msusu kiazi matundu lo ke sona bato ke na bandu ndo ke bani mamo New York Canada France Belgique Londres c'est que au-dessus il y a toute chose ya wera donc yango moni leo na minute ponanga lelo batu oyo bakoya loba msu makambo ya wenge il faut batu bakolo bango fo ocha batu bakolo beza pena yoka kolela ya bana omoni première promotion de temps na ba première promotion eza pena zu batu nyonso yebaki ba Jani ba JDT ba Ferré ba Lacoste ba Babi Ndombe ba Serge Mabiala ba Bill Clinton ba Seleo omoni promotion après dernier fils héritier Watanabe bakakol batu wana ndeso bayo loba nako yo kata mwandam mais siko batu ezake ba na 40e génération o ba benga bango ba soda mulongo ba mbolombolo bazwaki gradité na wenge ce sont des mbolombolo donc on a bena bato yo donc teni na bango etikala ozana gradité siko batu bazwa grade wana eza ba oyo génération na tangeli bino première promotion o ba kenda Israël basala formation bazwa formation intervention rapide bima yoka kolela bana bato bakoloba bango wana bango ba 40e génération bato bakoyoka ku bango te po eza na bato musu bayebi kutu bango te mais si quoi problème ça c'est détruire l'image bako détruire l'image de quelqu'un qui a donné la vie à tout ce monde là. On appelle ça l'ingratitude. Très bien. Pour mutako détruire l'image ya wera zati bato nyonso bayebi wera depuis wenge kuta ensemble nakumisi kolo nzambe na exaucé nanga ba exaucé na ba gladi ba fandi wera son moi cinéma pasteur ma Sylvie Mampata wera son frère Patrice ndeko na musali nzambe makasi o baloba na cross ne je te sera sauver toi et ta famille do bango to ba sauver po ba sali nzambe baleke belé na ba famille wera yemo to zalaka na ena yebisu no wera lelo so musique esili do ba miracle na stade ya concert te mais chapena ba loboko na to kwea po sambela ka trop wera sambela ka trop. Et puis lelo yebango ke muto ya banda okanga batundoki c'est que côté bakenda simba bakisi na bango nyonso simbati oyebi biso dans orchestre oyo ba mise balingi kisi lokola ya maison me bazalaki te c'est pas vrai si balingi kisi siko ba retour ba kisi wana moni kisi alaka ba personne à gauche po ba récupérer na droite siko ba te belé na la samba to zaki wana mona pena bana mibale ba bunda bokansi ba wela mbongo ba wela musicien oh si mais vous m'en avez embellé. On m'a donné un conseil bête avec Niawa Sota à Tchemutu Manzak. Oh, wera bime bino bano yo biso beti musique ya 100 kiss. Bino boye musique ya kiss makasi pourquoi? Une question peut se poser aussi. Si wera biso nyonso yebi ngamo na témoignage ya wera que wera prie beaucoup. Ko défendre no wera te to na besoin ko wana te mais. Non poser question. Nanga baxelo lo ma va question. Tu peux attendre s'il te plaît. Nanga baxelo. Il y a pas de problème. Excusez-moi s'il te plaît. Nanga baxelo lo moko. Wera son il a rien à prouver. Vas-y. Wera son ana besoin ba doit moniter mutu malamu mutu mabe. Vas-y. Dans Léona minute wera son na Congo tout congolais. Ba yebi ke wera mutu aza mutema malamu lokwa wera so misema to luka musala ata uti Burkina Faso kitina njili ba meme na ndaka wera so question na ngeza voilà wera o biso nyonso to yebi ke asambelaka mama pasteur Sylvie Mampata moi si na mama pasteur frère pasteur to yebi mais pourquoi uti ko loba wake na wenge na maison mère ba mise bazali na bakisi au moment où on sait que wera ana kisite c'était dû à quoi nazo ebselo mongo ya lokola mutu mususu hein beaucoup dans la famille mutu muso amoni chance à trésor limé yaka so simba kisi très bien yes kwa ko lukango na ndezala kisi e simbite mso abeli liboma ou bien mso akufi très bien mais trésor limé wana nzambe na yo très bien nde to aboye mutu akroyaka na nzambe et puis même nde omona pena bato batala biso bato amisu pena o Saint Esprit zoloba aibi pena ke tanga atala bi trésor limé azana elokoti nde bato batala wera baibi na ke wera obotiko kosele makam po wera le sel mise oyo na ndenga ba jeune prière musunga monda musuna lembi na kolia na ngai aza muto ya sambelaka mingi yana betela bino ke biso za ba mise onyo so bomoni ba loba eza ba succès sili et puis boya ko loba ngo après ba 15 ans après ba 20 ans
siko beats nango ezani beats nango ezake après ba sabi soke bangba sala disque to bazonga na actualité bangba zonga siko na actualité mais na kombo ya ko manquer wera to mesa na biso bo manka wera mais boye ba peke leo na minute oyo ezo yini sabino nde pa ba fanatiko balinga wera po yo sali 15 sali 20 okenda na yo longwa pe kala mais après mbala moko bandi ote wera o mezo beta masola 20 ans passé nenge mais les gens peuvent se dire aussi est-ce que oyebike na ndenga mabete exemple so pesinga exemple un souci ya animateur moko yo tanga kombo non Lobeso moi je suis journaliste voilà o tanga kombo Lobeso tanga longwaka bo mona botana internet bo beta kombo na ye ake na mbandaka omona ndenge cérémonie banganga baolatisa ye babiloko eza na internet siko bien ya mokili lelo bato bakosa asuste eya na internet sikoyo batala ndenge ni basala ye cérémonie na mbandaka c'est un garçon alingi kisi mingi donc c'est un garçon lelo na minute opo na nga na websa ye ka alukelonga nzambe omoni kisi yaka na moma mo epolaka kisi yaka mosu ezosimba esuste po moto apeso kisi ye moko ana eloko te moto apeso kisi ye moko pauvre moto apeso kisi ye moko famille na bango baya na rien siko bana wana bayaki siko na ideke nde toyebo ifo toleka wera bango baya nde baleka wera ya konvie succès wera yango moni basala ba orchestre simba te basala bambonda bakenda baboye balongwa basala boye nalobi ya loko zali na mwasi no mo boya na kala après 20 ans le boye mta ube mbali moye mtakanga vina eza sens te po olongwa de asi kolongwa tu comprends de ça biloko omona ke bato bakiza bato mama bakisi bango nde bato bakisi ya solo siko baba no balinga kisi mingi baye miziki ya kisi babwakani ba maladi babwakani ya niveau ko sakana te po soka ba misem soka lobby boy voizo bimate o mwana na bwakeli o nanyo combien de fois wera son oye ba jour moto kota marki to kende wana ba misel le bazaki te to kende Bercy wera son abenga frère Patrice abi photo sala veiller tozaki le roi une affaire à 60 personnes mais na veiller wana taka to kanga mis to sambela juste to fongola mis sur 5 personnes batu bakima frère Patrice nkolo nzabe bazaki bele bake wapi Sankara ngabina frère Patrice bato akisi nde bakimi abi menenge zabwe baada neutraliser très bien parce que jour wana nde ba neutraliser ba biloko na bango ya omoni bato mona so afandi asimba bakisi avina ye mobimba oyote wera fongolanga est-ce que wera nzambe wera ko fongola mutu te aza nzambe te amutu lokwa yo ana souffle de vie nzambe apesi yo yango pe bapesi wera très bien mais zaka ke likabo nzambe apesi ya mutema malamu ya kosalisa bato ya kozana mawa bato ya kofula bato po mutu musu dona ezali ke soka zuyo ofulami omona te bato musu baoteka ba 5 personnes na gambela mais mesa moka ezoteka makasi mikate mowe bato bayaka kaka plein mais ça chance na ye très bien bino boka kisi yo kende bando ya koteka na biso bato baya te nzinzi na nzinzi plus donc mpese na ngungi na table siko kalela ki so ba légation ndengwane leki Sankara yemba mo badi ko finga mais c'est comme si à niveau ya ki alarme na ezo kita c'est avec l'âge c'est avec les responsabilités Sankara n'est plus à la défensive ou à l'offensive comme tu étais avant. Yelo a bossé l'équipe passe encore bani ko finga penana ba identité bato. Mais c'est comme si tu as changé un peu le style. Maintenant tu es plus dans l'exhortation. Tu fais la musique trop. Très bien. Parce que tant tu fais la musique trop et comment makamususu so yeye o analysant o comprendre na idée à mutu. O moni ndenga ya ye o comprendre pourquoi ye. Très bien. Parce que ngana yebi ke ba ye po ba luka ba sa ba disque. Très bien. Ngana yebi ke ba ye po bazo luka ba sabi so bosela. Boko yoke loko yo. Afinga lobi makamba loba jour muso mona kala mingi te ba 4e émission mo abima bibo naza na studio bo yoke loko. Dazaki na beso bo chaika. Eloko za mwana mona ndaku papa ota nete fo kipete ya komo panza ba sani azo panza ba vitre azo panza po chaika. Siko nga tellement siko na fan na musique trop. Na yebi ke muto ndenga yebo eza zo luka. Objectif yango. Et puis obi lelo sikoyo batutu balongwa ba na objectif moko. Que na finga wera Sankara oya. Siko nga so na ye tellement na l'idée d'opinion, tellement na succès ko le ka ba leader. So na lobby e amba mo yebani. Ya on a ça l'agence moko boy. So za na besoin na ya ko lobela yo na fula yo. Tu payes.
soko futi mbongo na guichet Sankara yo koloba ka pamba ka boy bokoloba ti bo osisa na yebisa bino da muta suka na lobela ke zake Richie Watanabe oyo nga na lobaka o to etikali bakosala makambo na bango ti ba osisa na oloba rien na kosola te pona na tango fula bango te parce que Werason on n'a pas que ça à faire lelo Wera na musale belé so tali lelo ambassadeur de la paix ambassadeur ya Croix-Rouge ambassadeur des enfants soldats oyo ya so azana fondation na yo lelo atala ga msuna sala nini azana bana combien entreprise na ba mission combien ana ba charge combien Congo etale la gaye chef d'entreprise so lelo zali kamo pena na Congo leader d'opinion ba ko benga nde Wera siko Wera ana fandi kaka obi génération leki combien to banda depuis intervention rapide ba mission to zo ti lelo obi combien de génération to leki c'est plus de 100 hein? Bah 100 générations, ce qu'on a 100 générations. 100 musiciens. Ce qu'on 100 musiciens na ba génération, to vivant, surtout ba nota ba animateur. Banda ba animateur to banda na ba demukuse ba ya na do ya ndenge na ndenge. Na ya mwasi kutayaka. Donc cela veut dire que lelo, to na makamo to ko loba te, on a ebisi bango génération ko ya loba makamba Wera. Eza bena yoka kolela ya bana. Intervention rapide, génération de ba ko ya loba. Po ba mona ki début na biso tant dislocation wenga ensemble salami tant to bandi ko lamba sauce to bandi lamba soupe to bandi lamba biloko bango bazalaki après dernier fils na biso Richie Watanabe o afandi tamula ina Wera 16 ans durant tu comprends siko lelo batu bakolo bande bangona mais batu mususu oyaki noka lobi afandi ga bwenga pe Sankara che veste na plateau mona yeko loba mais non il faut futangai merci ya monique batu musu na ko sala ki alarme te voilà qui alarme na biso et salamaka na ba niveau yo batutu na éducat république na éducat tous les impolis na éducat tous les ingrats pona za futa lango billet na uti poto na yeki sasa pona répondre mutu na zongi très bien des eloko salamaka te na wenge ya monique na ko fanda sustena ya na lobate lele koma pe na ba cellule ya like makamso Sankara ko lobate momoni sikoyo mwasi nzamba ye odile manzaka CPI a répondre bino makam na bino CPI azana katiam boko fanda bo moni pena boy ba piro chez moi na mboka akatiam boko fanda bo papi le prince aya kati de ça ba biloko yo déjà na cellule niveau par niveau ce qu'on ngane na abo na minute état que général du corps d'armée avec fonction on est mona ba général Frank Tumba ebenda moto ba général Silvano Kasongo siko biso ba Sankara na général makasi na wenge ya Wera yo lobana ya répondre mutu non na pesa ordre na tuna sergent Nyazawan dit vas-y répondre bon voilà wapi jidanani répondre bon soko na kana na bengi roulage dit siffle kanganzela bamsu na tali niveau na babeta allez Croix-Rouge voilà bamsu na tali ba scout bon répondre bon donc naza mutu te na go répondre tout le monde c'est ça ya monique batu musu ata Sankara na koloba nini est-ce que lelo Wera na makamako bande expliquer batu makambo Wera sana salango na Congo makambo Wera salana salango na Congo Sankara de Kouta ça c'est une autre étape autres kota siko rapidement Sankara aujourd'hui depuis la réunification il y a ba leader il y a Wenge voilà on nous signale qu'il y a 5 minutes qui restent donc à moins rapide depuis la réunification ba leader à Wenge moto ya ba stade zongi toyebi ke yo mo lobia makambo Wera sala na musique mutasala te mais quand est-ce que les gens se posent la question quand est-ce que un nouveau concert de Werason au stade des martyrs c'est ça la grande question que les gens se posent est-ce que lelo okoyeb sasu Mike Tyson amatana ringa bunda c'est à toi de nous répondre donc cela veut dire que Tyson a sala ba exploit trop Diego Maradona a sala ba exploit trop on comprend Léon a minito Zidane a sala ba exploit Thomas Sananga na PC Mbote talaka camarade ya Zidane ba Roberto Carlos Claude Makelele donc cela veut dire que Werason il a rien à prouver son projet mo yeye mo ka sepeli a Robert sous stade mais Werason a beti 5 fois stade carton lelo plein maramba stade Wera sala ba porte bukana batu donc siko lingbo emsa su Wera netini bo zela msuke no so batu ba komi na ba 5 stade bokolo ba Wera kozongela su stade alors kwa neti bolingi matabisi okopana nenga nostalgie emsupe Wera nenga fana rota la bibon na roya na stade mais na la bino mso anniversaire à bana maison mère très bien emsu na rota la génération no seleka na maison mère to beta stade très bien après Suba Amadou Djabi produit biso équipe raté ozo comprendre donc et le na utayi Guinée
nakuta na bato lokwa ba Omar Kake nakutani na ba Mitch Savané basinga babino Sankara na Guinée awa na biso yo wera Dega Guinée Conakry abi wera dega tant la bande tambola poto kena na jet privé tozaka 2 personnes ngana Amadou Djabi j'avais vu les images veut pas chopanda honorable atikala pour faire que ne Paris son de visage donc ozo sentir que lelo to fandi bato ba senga wera donc wera suna biloko te boluka wera zongela lelo nde babato na basali makambo ba wera basala gite il faut nde basala ngo pona relève. Très bien. Donc relève, donc ça continue. Il y a le roi Moutoumou de Oswagi diplôme. Aux on a 6e diplôme. Très bien. Donc donc voilà, il y a un moment même honorable Thierry Monga. La carte à coller, pas tout une question. Même Iridi Lumbe. Tsunami a tout Stéphane Yakero, l'homme du pouvoir. Il n'y a pas tout et puis directeur Bob Mboba, chef à protocole, lady chef. Talaka en tout cas à tout yango et puis Christian Makengo, Christian Makengo. Balobi 2 fois et puis Simon Ikamba balobi mukonzi na kati ya 3 fois président donc yango wana da lelo moni to ko remercier mingi gouverneur de la ville Chantini Ngobila Mbaka o azo sala musale zo mona na et puis ba Levi Pai o akangi vraiment mboka mais biso pe toye to lingi la guerre de 100 ans to remercier Patrick Mouyaya o aza vraiment en tout cas notre mona ba ministre ndengwana ti il a fait quoi rapidement en tout cas Patrick Mouyaya a salagi vraiment 20 ans ya Beikanto la guerre de 100 ans très bien en tout cas on aura ki biso Beikanto azalaki bina muta alongola ba to esprit ya salité muta bana makambo ya Japon que guerre de 100 ans moi bina sapato longo to beta catch lelo ba petit to mona ba beta ba sapato grâce à Beikanto donc en tout cas Patrick Mouyaya talaki abino to betsa concert wana ba kibinde beta ki ba pedena da ba beti en tout cas Patrick Mouyaya motema maman na biso Benoît boende zalaka azala zala. Merci. Donc, tu vraiment merci. En tout cas, quant à moi, na repesa vraiment surtout basalam mingi na chic bazola comportement et puis grevi fouti la matita liebo singamfu bazola mboa et puis na bossa était David Mukeba et puis sans oublier colonel Tony Nkulu et puis Igenzinga Vandu azé éprouvé na pese vraiment ba condoléances na famille madame na eto Rosala et puis Dan Moussa balobi kolo ba pano. Merci. Donc, misto sambe na pesi ma papa wera mbote Seigneur. Na pesi banzungu wera mbote Bible frère Patrice. Ma puta ya mampata. Ba kaye exaucé na gladi. Na pesi bambote na Madu Chabi na jet na ye. Zambe. Oyo nyoso kokanga wera ndoki seke yende ndoki. Kosila ba musicien yo pasi. Kosile zaka ko luka rezolo kwa mutu ba beta yo abandio te. Na koyaki mabe te taswakinga na glisaki. Ba rezo bozo luka ya vi na bino ndenge bozuite na kombo wera pourquoi? Oh, ya zwaki te étalé déjà et repousse to kanga porte. Amen. Amen. Sankara Dekouta, on applaudit hein pour le passage héroïque de Sankara Dekouta dans cette émission. Nino Mavwemba Tongzol. Merci beaucoup à fidèles téléspectateurs. Je rappelle que Werason va se produire les 8 juillet prochain, hein, bien sûr, à Kassangoulou, dans un grand festival hein, organisé par 3 fois boss, le PDG Richard Komba Majeko, grand merci à lui. Grand merci en tout cas comme ça infiniment à l'homme qu'on appelle Steve Lufalanka, l'héritier du trône. Merci na Kamfunfu, ce grand acheteur de diamants. To Pesio Pena 100 ans, to Mutombele, Somba ba diamant na Kamfunfu. Kotika Kutu Tante le boss Steve Lufalanka. Merci à la fondation Pouloussi Eka Hugues pour le soutien dans cette émission. Zamba Zamba, cette grande fondation de Maître Hugues Pouloussi Eka Topesi Mbote. Na rendez-vous na Bafle na Anissé Lukunga Nzembo Mobimba na Morote Kaza Japa, grand merci à lui. Grand merci na Serge Kiseke Dario Tato Bajiga Qu'est-ce moteur ce Serge Kiseke Topesi Mbote Tina Fofo la portugaise merci beaucoup. On est donc ensemble. Merci à Diego Mubwala Digital qui suit cette émission à partir bien sûr Excellence Pius Mwabilo de la Belgique. Merci à elle aussi. Merci à Diane Bossa, l'élégance et la taille, qui suit aussi cette émission, la patronne de Deb Beauty. Merci, on te salue. En tout cas, grand merci à Michael Chiyoyo qui a réalisé cette émission. Et puis Rigen Ngouma, na Lyon, balobi 2 fois Rigen Ngouma, business Yambongo. Azarota la biso na Lyon to pesi mbote Igenzinga Mvandu. Vandu dollar. Je pense que encore ya mama Bokilo na eza ko bima bongo.
Veille mortuaire et samedi. Na Isoras, na 10e rue, nous serons tous là. Pour nous là. Maman, il y a Maman Bokilo, il y a Igenzinga. On a Luisa, on a 10e rue industrielle de Rosalawana. Et puis, les obsèques officielles, ça sera donc les dimanches, na 50aire, pour que nous allions inhumer. Voilà. Tout dans le cimetière. Nin. Il y a Gombe. Eh! Tokunda rasute mais tokendo kunda Maman Bokilo, kuna na cimetière à Gombe. Tous. Dollar rouge. Sans plus tarder, en tout cas, de tout le monde en bas. Colonel Tshisekedi, il y a Denis Vetou. Clovis Kikwe Fiestamou. Recevez! La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.